mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. bazaka na bilongi moko forme na bango moko image na bango moko elobaki place oyo ezolobela sur la trinité moi azalaki na vola azali Christ na taille ya église azodirige père na Saint-Esprit bazaki na nsima bao bazaki na nsima basokipaki na nga te oyo azalaki na vola nde motu azotalanga na miso ya bango azotalanga tonga na kolela na monde na bango bazali kozela bazoya na mwasi ya sika basutuki fete na bango ebongwani ekomi matanga nakuti ebale ya munene natala na ebale moto aza te na nsima moto azokimisanga akomi pena pepre na 100 metre natali na mibwaka na mai nakokufa nasala eloko nini mpo nabika awa nayoka na kati ya mai mouvement ya eloko moko ya monene ezo ya natali nalobi papa bazaki na moto na vola papa aolandanga eloko nini oyo ezoprouve oki wana ezalaki yesu masiya oyo apesaki mokongo Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux du Christ Jésus, je vous salue au nom merveilleux de notre Maître, le Maître de Maîtres, le Roi de gloire, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'Omniprésent, l'Omnipotent, l'Omniscient. Je dis déjà bonjour, bonsoir chez vous, shalom. On est ensemble, il n'y a pas de souci sur le www.lenazaréen.com. Je dis souvent que c'est un site pour tous les chrétiens qui sont partout dans le 5 continents du monde et qui nous suivent en ce net au moment. Croyez-moi que c'est toujours la princesse de l'éternel, humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste et donc député quoi. La Certifani Moko qui vous présente cette émission témoignage bisika bat bomoni loboko na nzambe ba expérimenter makamna mo initiateur na ba betaka de gauche droite bazonga toujours na les Nazareth ba ba na ko solo ndenge zalaki ye tika na bisetno ke lelo nazane tengo parce que to zuisusu mama obino bolinga ka mingi botuna kituna kinga Certifani mama Rebecca dans laissez-moi d'ailleurs de citer déjà son nom parce que je suis vraiment comblé de joie maman Rebecca aujourd'hui maman Rebecca azongi po betela bino masolo ya Yesu Masiya masolo ya Mungu na ninga Yeshua na vie na ye yango na lobi benga langa batu et puis ça la princesse de l'Éternel déjà aina maman Rebecca po ba yo ka masolo eza te o comme retourner ezala kindenge nini les ka kindenge ni yo mo yo ka yango yebisa bata États-Unis yebisa bata Canada bengelanga mta Italie na zongi na régie. Parce que derrière la caméra, c'est Audrey Makela, donc riche en âge, pauvre en taille, voilà. Tout savourer, lingwanza, benanzembo et bon, tout ça. Potana motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basuzuki na sina
lekele boko comprendre esengeli bolela te banzete misato balonaki na zamba batuni nzete basala na yo nini ye nzete alobi nga ntango nakokola bokatanga ebongo bosala boka nazalaka nanga na ndako ya roi na kasi nanga batia na ekolaki nzete bakati yango basaleli yango ndako ya bameme babosanaki kilia un roi de roi yesu abotamaki na ndako ya bameme bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo bamalasi bamemelaki ye bawolo ba argent tala lolenge yesu alingaka yo ndeko na ngai ozalaka na valeur basali ya nzambe bozalaka na valeur komikitisaka te poza na valeur kosengasengaka te poza na valeur nzete mibale alobi nga na kokola bokatanga ebongo bosala armoire nazalaka nanga na ndako. Ok, toujours dans les Nazaréens, nous sommes déjà de retour. Waneza album Nabino, donc des héros à héros, consommer ça, Bosomba Somba Yango, Bozo Pambola, Moussala Nankolo. Merci beaucoup, Nalbi Kenayami, maman Rebecca de Jésus. Donc, il y a Zalakane, il y a Yesu Massi, donc Soko Tumboli, Tumboli Jésus, quoi. Donc, Nazanaye, il y a des témoignages à Mokola Lelo, quand on a la question, tu as Kenda Wapi. Yo esalaka kanini zane songo po muni wana na pesi ba salutation na ngai na ba maman nyoso to balinga ngai na monde entier ba maman la princesse de l'Éternel ba yo nyoso bolinga ngai na bobo ina kanganga na linga bino po bino surtout bozali o nzamba kelana nga penza makelanga. Donc c'est ça mes condoléances surtout beaucoup plus parce que jusque là je suis toujours en train de pleurer ma maman, donc maman Anina Bologne, donc elle n'est plus là, elle nous a quittés, donc moi trace l'amitié, donc maman Boende, n'habité pendant nazo le bango nazo continuer que le bas, n'habité quand depuis le week plus de 400, au bango mamela nous a balté. Bon, question n'a pas est-ce que nzamba on peut s'en aller sur maman Boy. Le quoi maman Anina Bologne, n'habité nzamba, mais ce qu'on peut s'en aller sur maman nzamba peut s'en aller sur maman Boy. On a soutenu na battant fort, na battant faible. E yinda zawana, e bonga zawana, butu azobenga yo, moya azobenga yo. O leli ayo ki apesi conseil, exposer problème a pesi yango yano. O la musi azolo bateke na tungisi ye. Donc ça toujours pembeni yako loba lobi, yako gangela gangeli, yako expliquer yo. Donc ma maman, je ne t'oublierai jamais, que ton âme repose en paix. Papa et Moko Bani, nous sommes italiens, nous sommes de cœur avec vous, na ba démarche nous sommes les kala. Maman Pauline Foueki, donc ce nazo ngoli ko ba maman Pauline Foueki, ba maman Bomengo, et c'est grâce à cette dame, donc cette maman là que Dieu m'avait donné. Mais aujourd'hui elle n'est plus là. Elle a soutenu le Nazaréen des zéro jusqu'à ce que Nzambe ningazo memabiso tika ki les Nazaréens. Donc tina mbeta hôpital nazo solo la na téléphone azo kamunga la princesse azo sepela na kata koma mais azo bazo sanga azo sekalenga nazo lo la téléphone. Donc c'est vraiment une maman que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé na éviter hein. Merci avec ma maman Rebecca pe bazali, ma maman Anne Kalambay bazali, ma maman Louise na France bazali. Oh, ça rappelle tout droit clair sur mon alikamazala, tout droit et abisso clair et puis le binaya les kinze là. Mais enza morosunga sans plus tarder, je dis bonjour maman Rebecca. Bonjour mon fils Stéphane. Bonjour maman. To komisi na télévision. Amen. Maman tous amis sur ce bah moi est belé hein. Tina kuna tuna te bon pour yo ça mta ba programme ebele ya musala nzambe ngapi na mta ba programme ebele o déplacer ki ozongi ngapi na déplacer ki na tondi mais de serozaka parce que to kutani to sola makama kolo bana na nzambe bazangi yo mingi websi bango na yebisi bango bazela bakanga miso tosambela. Amen. Na bibele mpe nzambe na nguya tozo témoigner yo nzambe po toyebi monene na yo Seigneur, to témoigner yo po tomoni gauche droite kolope na se nzambe mususu akokani na yo azali pe akozalaka te. C'est pourquoi nzambe na mitema na biso kolele
tozo témoigner munene na yo afin pour édifier église corps du Christ o baza penina babo za musika ngonga onzambe tumumyango na maboko na yo molimo musanto akamba biso kati na nyonso to bengani nyonso amongona satana ba envoyer ba missionnaire nyonso ba kwa mvude tozo bwaka bango bisika bikauki dans le nom puissant de Jésus Christ tika ete nzambe molimo no a diriger biso e bandeli kino suka na kombo na Yesu Masia na milieu de nous za nzambe zali Emmanuel le Dieu parmi son peuple zala na biso nzambe nyonso tokoloba ezala pona kuwa na yo na kombo na Yesu molimo. Amen. Amen. C'était la prière de maman Rebecca. Salutations maman. Topamboli bana na nzambe nyonso bisika ozwami na bamboka nyonso na boko tanga bakombo nyonso te bao balandaka biso na bao balandaka biso te nzambe ya lola o abotola biso na maboko ya satana apambola bino nyonso bonne fête de Pâques bisika bozwami vraiment nzambe alola apambola bino. Merci maman Rebecca, tout ça non marche moukia na sima pour tout sauter. Je pense que maman Rebecca déjà le qui côté mais na sengia zongango pour que ils ont cette chose dans ma mémoire en les kango mbangu pour to comme pisika to suka ki na église là ça peut-être que va aussi malibongo to zo pe pour spoto na thème mouké ya isika wana ezali kolobela sur l'intervention rapide ya Nzambe. Intervention rapide ezalaki epai wapi Mungu na siameminga akomi nanga na maître mouké po akomisanga na etumbelo na bango esika wapi bazoka bato na bomoi na nzela kolala pongi amemi ye mbala moko na etumbelo na bango mpona koboma ye kosakrifie ye alors akomisa ye esprit wakobanda kotinda na misala kokende kosala ye bamission na ye akobanda kotinda ye tokomaki déjà presque na kokoma na esika yango oyo alobisaki ngaki eza ndako na ye mais lokola nzambe nga nazotémoigne aza nzamba makasi esika mayele esuki yeba kende esika nzambe azoya kobanda na yo mpona kokende liboso na kambo likambo kokamwa na lobaki bien na intervention rapide na yokaki eloko moko ezolela likolo tango eloko wana ezolela likolo namonaki éclairage mibale ya minda éclairage mibale ya minda tango ezotala na se mobali wana tango amoni éclairage akimaki na ye akendeki nsima ya kokende na ye bisinga soki batuni yo koloba teke tozalaki na yo awangani asengi abandon satan ndenge nazotémoigne boye na vie ya bato mosu akosenga abandon lelo alors bien aimé naye kolobaki ntango bamwinda wana ekiti etelemaki natala boye ezalaki voiture ya pembe esika nga nazalaki natali bato baza na voiture bakobenga nga babengi nga te nga moko natelemi napusani pembeni ya voiture ntango tokomi pembeni ya voiture namonaki motu moko liboso na vola mibale na nsima bango nyonso misato bazangi na bilongi moko forme na bango moko image na bango moko enelobaki place oyo ezolobela sur la trinité oyo azalaki na vola azali Christ na taille ya église azodirige père na saint esprit bazalaki na nsima e bao bazalaki na nsima basokipaki na nga te oyo azalaki na vola nde motu azotala nga na misu ya mawa azotala nga nga natali na bandi koexplike papa mpo wana azozwa nga azokende na nga ndenge nazoexplike ye nafukami na se ntango alobi na nga telema nazowelela nafongola portière ayebisi nga te komata te tala bilamba no ndenge ezali epai wapi nalobaki na mimoni nazalaki na robe ya pembe oyo naza kokende kosambela na yango robe wana eza bosoto robe wana nde mokolo mpe nasala mariage nde robe nazalaka nango robe ezalaki bosoto sanctification ya solo eza na motema ezaka na bilamba te ntango namoni boye alobi oza bosoto okota te mutu ke démarrer ekei nga na nsima na bandi kolanda me mutuka wana ekokai kozwa nga malgré bosoto na nga soki nakomi kuna baki kosokola yango elakisaki nini esika wana nzambe azali kotalisa nga nakoki kobenga motu ndenge azali na bosoto nakoki koya kointervenir mpo na motu akangami ata motu ya bosoto nakoya kosala intervention mpo na ye me nsima na yango nakodemere na ye banda kotambola bongo na bosoto te il faut omipetola mpo na bilamba na olati ezalaki bosoto bien aimé ayebisi nga avant mutuka elimwa abilandanga na nsima tokoma na niveau moko mutuka ekozala lisusu te okomona mboka moko liboso na yo kende na mboka wana okuta bato bakobiso nini esengeli osala ntango na bandi kolanda mutuka na nsima mutuka ezokima nga nazolanda na nsima ekomi na niveau moko na lembi nakwei nabwaka misi boye mutuka eza lisusu te natikali na maloba nzambe akokozala pour le moment azoloba mpo na yo te me tikala na baréférence na makambo nzambe asi aloba mpo na yo tikala na yango na motu na yo osalela yango alors ntango namoni biloko oyo na bandika kokima nalobi non ayebisaki ngake na kokuta mboka moko liboso ntango nakei na se retrouve na mboka wana
natala libanda namoni ba namoni ngunda me bato bazate na bandiko baluka na yoka munguna moyini nanga na kati ya zamba azobelela mwasi nanga Marie de Nuit yaka mobali wana yaka oza wapi, c'est-à-dire yepe amonaki ke bato bayaki kosala nga secours naza na bango lisusu te basi batiki nga bakira alors alandanga ntango mwana na nzambe atikaka nzambe ntango akoyaka satana ayebaka ke nzambe bakabwani naye baza na lisusu te alandi ngambango ntango abandi kolanda nakota na ndako moko na kati ya village wana nakuti papa moko afandi na mesa esika afandi na mesa alati lineti aza na babible liboso na ye ntango nakoti na kui na makolo na ye nayebisi ye papa mutu wana atikalaki na zamba azolandanga mutu yango nazobenga papa nayebi ye te likambo akokama alongoli maneti natala misu na ye boye ndenge moko na oyo azalaki na vola ya motuka. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'omnipotent, l'omniscient, l'omnipotent, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. A tous en akacha zamba. A tous en wapili kambozuyo. Belela yazawana. Amen. Belela yazawana. A tiki yo te silence na ye. Et la kisite ki a tiki yo. Bien aimé, tango na solo baboye. A longoli maneti. A talinga epsinga shh. Kolobate. Wana libanda. Mutu wana mobali wana si akomi na kati ya mboka zobelela mwasi nango za wapi, mwasi nango za wapi, mwasi nango za wapi. Porte ngana kotelaki ya moni yango te. Lezo ba weza na loboko ya Nzambe. Mutu moko ko boto na ngote. Ata mipepe, ata bambonge, ata ba difficulté ozana ngona moma oyo. Ozali ya Nzambe, ozana na loboko ya Nzambe. Nyonso wana ezo sala meza po yo zo témoignage. Na bandiko kende mutu wana baluki ndako mobimba amoni te azongi na zamba na kolela na déception. Na déception a échoué Zambe Yesu abeti 3000 a échoué bandiko zonga azozonga na kolela na monde na bango bazali kozela bazoya na mwasi ya sika basutuki fete na bango ebongwani ekomi matanga ndenge na zonga bo na ka moko esika bakangaki mutu moko lelo ndenge na zo témoigner boye ka esika batiaki yo bakuta yo zate pe esika bazaki na kosepela ebongwani ekoma matanga na bango. Amen. Na komi na mboka wana na moni mutu wana zongi azolela papa wana zaki na ndako na bisema imazile ya kende banda kozonga tango na zozonga ezali likambu ya butu moko bande sika na lakisio ke après mariage mobali wana yeko simbanga to bandiko kitana mopepe to leki na monde ya basi ya monde ya mibali bisika nyonso na yebisaki bino to bandiko kende ndenge tozo kende na bandiko kende siko na mboka na bini na ndako wana nga moko ndenge na zo kende namona naza na nzela na sima nanga namoni minda mibale beti mwinda moko ya munene pardon ezo pesa éclairage na kati nanga na lobi mwinda we kitaki na likolo ezalaki mibale oyo ekomi moko ndenge na bangola misu natala na sima mutu wana ya minu mibale mobali wana ya molili alobi lokola Nzambe atiki ye nazolanda esiko nazo attraper ye abandi kolandanga aye na elembo ya mwinda po a distraire nga na yeba ke wa utaki likolo ya ko sauver nga yeyo bona telema ye komisa ya ko récupérer ngai ke ba bible zoloba ko kamote ange ya molili akoko bongwa na ange de lumière ke baka bien aimé tango na bandi ko kende na yoki na moni ye na bandi ko kimamba na ko kimana nga place na ko batama abalushi mwinda na ye amoninga soki na batami na matiti abalishi mwindu na ye amoninga elingi koloba ke Satan aza pe na misu aza pe na bapareil na ye wa azokotala bakamera caché batele baécran géant wa atalaka mpona kofilme vie ya bato na kocontrôle yango. C'est pourquoi ntango ozoprier banda kosalaka badéclaration ya baesprit ya contrôle ya bakamera caché banda kobuka yango na mabanga kovuta na lola banda kotindela yango moto ntango nazomona biloko bien aimé na kimi na komi liboso na nga na kuti ebale esiko esalaka nga c'est bon na kuti ebale ya munene natala na ebale mutu aza te na nsima mutu azokimisa nga akomi pe na peu près na 100 mètres natali na mibwaka na mai nakokufa nasala eloko nini mpo nabika awa nayoka na kati ya mai mouvement ya eloko moko ya munene ezoya natelemi nazotala nalobi ekoki kozala mbisi moko ya munene alingi adundanga nazonga nsima mutu wana akomi pembeni na kati mai ezoningana nalobi esili awo esili elinga ya bien aimé yoka nazokoencourage yo esika yo ozokanisaka esili nano te nano esili te yebisa satanake nano esili te makambo nyonso azosala yo nano esili te eza na mutu moko ayaka kointervenir ntango mutu akomaka na suka bien aimé natali namoni sikoyo
na ebale loko ezoningisa nalobi eza nini natala miso na nga malamu bien aimé namoni moto abimi na kati ya mai moto abimi atelemi azotala nga natala moto wana oyo azalaki na vola ya motuka l'omnipotent l'omniscient l'omniprésent namoni abimi na kati ya mai moto abapake aza na makasi nzambe bien aimé aza na makasi jésus christ oyo azoteya aza puissant puissant en esprit puissant na lolenge na yo en action aza na makasi ya kolongola te sika satana si akangi yo boye ye soki akiti satana fo alashe namoni abimi na kati na mai atalinga tuninga asalinga bo nini natali nalobi papa wazaki na motuka na vola papa aolandanga papa aolandanga namoni apusani pembeni na nga atie boye aosalanga mata bien na simbi na misuni na ye ya mapeka na mibendi nafandi awa nakomi kona mwana ndeke likola nzete munene abeti trois pa katisi na ngambo kokatisa na ngambo ya mai abaluki lisusu asalinga kita na kiti na se tala na oyebisa yo so okanisi makambo ya Yesu eza ba histoire Yesu amemanga ndenge nazoloba boye akosuka kaka na ngate yo pe akomema yo na ba situation difficile akotombola akomemaka yo po traverser kokanisa teke ba situation difficile wana o traverser na mayele na yo eza yende muto amemaka yo ndenge amemaki Israël tant bazo te pas pharaon amemaki bango kola aigle yo ka bien aimé nazo katisa na ngambo ya mai na bandi kokima mutu wana esika azalaki ye pa katisi atali na na fongoli miso alobi nazomona nazolota momo so katisi mai oyo akatisi nani akatisi ye nabi Jésus ndakatisi na katisi na ngambo natala boy na ngambo église munene na kokoso teke bakomaki kombo ya église atamoko kombo ya église ezalaki atamoko te namona kaka église munene bakomi kaka église wana namonaka elimbole eza église invisible église universelle église invisible na monde ya bonzambe église eza moko ya ba oyo nyonso bayambi Yesu lokola mokonzi ya solo ya wo biso tondimela boye te biso te wo bandimela Yesu eza kaka moko sikoyo ekomi na mokili ebele mpo na nini bavision bapesi yo vision délivrance bapesi yo vision ya adoration bapesi bavision ekabwani yango wana ekomi ebele mais en esprit église eza moko baéglise nyonso te baantikriste te baba zo ya Christ te kaza fils de Dieu te azana nini nzambe te ba église nyonso bazondimela Yesu ba église moko na koti na kati awa nazo le blessure de la puissance de l'église bien aimé kokima ngomba te so ki église eza ya solo ezotambola na liloba na nzambe ezotambola na Yesu Christ de Nazareth Jésus Christ de Nazareth Jésus bar Jésus te ototanga na acte wana te bar Jésus te Jésus Christ de Nazareth soki ezali ya Yesu wana bien aimé komi wana kati na yango te puisque ye moko alobaki na Pierre oza libanga likolo na yo na kotonga etonga na ngai bikuke ya séjour de mort ekolonga yango te tikala na kati ya eklesia luka nzambe na baprofonde baprière profond luka nzambe nzambe akomimonisa epai na yo ngai na koti na église na koti bato batelemi basimbani na maboko bato bazoprier bien aimé na koti na nga bato bazokanga te concentré natali bato basimbani na loboko na lobi te na dusola na dusoli na se na bango ntango na dusoli na se na bango na telemi na katikati na bango na bandi kosala bamona ngai bazokipe te na kaboli bango na koti mpe mpanzi nasimbi bango nga mpe na bandi kosambela mpe nga mpe na bandi kosambela au nom de Jésus nazolanda ndenge bazosala nzoka nzambe azotalisa nga ata na kangoli epamoyini satana yo zala na kati ya église ntango ozala na kati ya église okende kofanda pamba croiser les bras te zala moto na mabondeli yango nde kosala moto azolanda na nsima mikolo nyonso abomoi na yo akozonga na nsima libela mosala na pesi yo yango wana intercession liboso na kati ya eklesia nake koseretrouve na kati ya église naosala prière en esprit naosala prière sikoyo yoki esika wana ntango na situki na kati ya kolela na kati ya intercession na mimoni sikoyo nazongi na kati ya nzoto na nga esika nzoto elalaki na mbetu butu mobimba makambo nazoloba tokomi 9h ya lobi depuis nakendei kolala na 21h tokomi 9h ya lobi
bana oyo nazalaki na bango na ndako bana mobali na nga bazolelaki mama akufi babengi bavoisin babuki fenêtre babeki porte ya chambre nalamukaka te babuki chambre porte ya chambre ntango bazobuka bafongoli fenêtre naza na mbeto tout droit eza lolenge bato mele bakufa ngai azali deja nasi nakufi nakendanga na monde ya bato wana makambo nyonso nazali komona naza deja na mobembo molai nzoto esi etikali nango na mbeto nani akokaki kozongisa ngai na nzoto na ngai soki jésus christ de nazareth te nazongi na nzoto na ngai nafongola miso nzoto eza ya kobukana nazokokolamuka te naza fatike nabwaka miso na fenêtre namoni bato ebele na fenêtre yeyo azotala afongoli miso makasi ya koloba eza te makasi ya kolamuka eza te bato bakoti na fenêtre bafongoli porte ya chambre na ndenge akati bato bakoti ebele na kati ya chambre nazotala nazomona bato nazokoka te nayaki koexplike bango makambo 5 jours après nde nayokaki makasi ya kobanda koloba natikalaki na maladi ya motu pasi makasi eza esprit ebimaki bakei nango deja mosika baye kozongisa esprit na esika nango etikaki nga na maladi ya motu pasi makasi oyo ezali likambo eleki na lolenge ya molili oyo satana amemaki nga ake na nga sikoyo awa tozozongela tobanda sikoyo nini yesu aye kosala nsima ya kobotola ngai na maboko ya satana soki nzambe abotoli moto na maboko ya satana akotika ye lolenge moko te aza na biloko ifo asala mpo motu wana akoma makasi ya molimo abanda kopersevere abanda kokende liboso yo nde kozolanda nga kosala makambo ya nzambe biteni te lelo osambeli omoni kaka loboko ya nzambe elingi mwana na moke okati bapriere soki okobanda kosala bokoumela okoumela soki osobandi tia mutu bakata epa nzambe kotisa mutu esprit âme corps kota na mozindo ya bonzambe nde okomona solution ezomona. Amen. Amen. Merci beaucoup. Le temps, maman, c'est soufflé le cœur. Merci beaucoup. Tozongi bisusu. Mais ils ont moi ma question. Il y a ko zona na ba question ndenge na madame koloba ya ko tuna maman. Maman ba tuna ki balobi. Eloko nini oyo ezo prouver ki wana ezalaki Yesu basi ya wa pesa ko mukongo o manda. Et que pour cause la moi je peut-être la Bible va nous soit ça moi Jésus ba ko ngumba mela bango habité ngai nazali na ka moi je na ka pona aide na yo. Pona nini kokokanisa mutu wana na Yesu Masia. Yesu amemaka kayo wana kitisi kolote. Hein? Batu batuna ki moi mituna wana ya habité pas ça non kokiko ya na batu. Nini oyebi kokitisa nzambe koloba kokitisa nzambe eza grave. Eza grave puisque ce qu'on a dit Jésus Christ ntango ayaki na bosali asokolaki makolo bayekoli lokola asokolaki makolo bayekoli c'est-à-dire bayekoli bakikisaki ye makasi ye asokolaki makolo bayekoli moto azotuna wana soki ayebi likambo wana Yesu azwa mai asokoli makolo bayekoli na ye ye aza na bomoi bayekoli mpe baza na bomoi ye lokola maître na bango ne fallait pas asala bongo basalaki bolingo ya nzambe na vie ya bato ekoko tinda nzambe asala makambo makasi odela même baparent na moto bakokosala te même babocho babochi même mobali babali bakokosala yango te même mwasi oyo obala akokosala yango te mais bolingo na nzambe ekokotindeka asala biloko wana na bible so obengi par exemple ange de l'éternel Pierre azali na prison motu nani akenda kolongola Pierre na prison so babengi na bible ange de l'éternel azali Jésus Christ azali Gabriel te aza Michael te aza bachérubien te bachérubin te l'ange de l'éternel aza Jésus Christ Yesu akokomema nga na bolingo na ye mais pourquoi tokokozongisa lisusu motuna Yesu akokaki koya kaka mpona nga tindaki ata angelu te andimi kaka kotikala bolumbu na ekulusu mpo moto abikisama wana tokitisaki ye te nameme kokufa meme na bilamba mpona mwa respect ezala bakoki mpe kobete fimbo te mpo mwa respect ezala. Mais c'est comme si on ne peut pas témoignage donc en valeur hein pose au maître peno ba que Yesu nim tabi makelo mukongo ne place pas toi ba eloko ni eprouva ki OK wana ezaki kaka Jésus. OK nazo kende na témoignage tango ba kolanda nyonso ezo ne ba comprendre que ezalaki Jésus. Ah OK ba comprendre que ezalaki Jésus puisque tozo kende na ba témoignage ezana mulai. Merci maman Tokoba pour témoignage ne umeli mwa mingi ya Tokoba nanu après église
après église nde nazongi na nzoto nanga ntango nazali kokende na makambo nyonso ndenge nalobaki dès le premier jour nzoto ezali kotikala nango na mbeto nzoto etikali na mbeto ngai nakei ntango naye kolongo na église c'est-à-dire à partir ya église nde nzambe apesi ngai lisusu capacité ya kozonga na kati na nzoto na nga mpa na ndenge moto azali koya kotika nga moto aye kozwa nga meminga me nazongi na mawa na ye na ngolu na ye naye kozonga na kati ya nzoto na nga nafongoli miso namoni etulukwa bato bazokotakota bato bazokotakota naye koexplike yango 5 jours après namei koexplike eza na bato badimité so bamosusu balobi sikoyo koma explike moto akolala de 21 azobouge te baningani bazobuka kutu kobuka azobouge te ti tokoma lelo na 9h mais vers wana naza moto naza kosala business d'habitude bana nyonso bayebi nga na ndako tozali kolamuka 4h35 nasi na lamuki na prépare makambo ya ndako lokola mama na bongami mpe nakei nanga na business nanga 6h au plus tard 6h30 nasi na bimi nanga na ndako nakei et jour wana eye kosala te baye kokutanga ti na 9h naza nanga na kati ya nini ya mbeto na ntango nga nalamuki na likambo oyo nameki koexplike lokola ezalaki likambo ya molimo bato bakomprenaki te sikoyo yoka ntango naye kotikala na bomutu wana ntango nazongi bien aimé nazoyebisa bino ke Christ existe nazoyebisa bino Christ existe naye koyoka ke nalali sikoyo ndenge ezalaki soki nalali oyoki na bimi turubiyo ememi ngai ekei na ngai ndenge na explikaki ebandeli ya témoignage naye kostuka makambo naye komona bokeseni yango oyo awa tobandi sikoyo ndenge motungi motuna bokomona sikoyo ezalaki ange elobi ezalaki Yesu Kristo naye komona nalali nakomi na bata wana oyo turubiyo ifo eya kozwa ngai na bima nakende banda mokolo wana makambo nyonso ebongwani turubiyo ayaka kozwa ngai lisusu te nakendaka lisusu bameminga na basimetiere te bameminga pembeni ya ebale te makambo nyonso ebongwani ntango makambo ebongwani ekomi lolenge nini namoni naza na mbeto nanga wana ya kolala namoni moto aye atelemi amati likolo ya velo ya moke ya bana moto wana alati bilamba lokola badokteur ndenge dokteur alataka so azokota na sale to bakambi zolo nyonso lati bakambi biloko nyonso akiti abimisi na poche na ye enveloppe moko bakomi likolo invitation na biko rouge bakomi invitation ntango abimisi azotuna mwana moko na porte na nga ngai esika nazali nazomona esprit na nga ndenge esalaka po ebima ezoya ezali komata eye kobimela awa na motu ntango esprit ezoya ezomata po ekende korejoindre moto atelemi na porte azobimisa enveloppe mpona kende kozwa enveloppe wana nayoki pa nzoto nange etikali nayoki ndenge nazali kobima esprit ebimeli nga na motu ntango esprit ebimi namoni mpenza ke nzoto nange etikali elali na se nabandi kolanda moto atelemi na porte wana na ndako nakomi namoni alobi nanga zwa enveloppe nanga alobi mingi te nazwi enveloppe nanga natali ntango nakitisi misu natanga invitation natombola misu boye aza te alimwe l'invitation babengi nga wapi soki moto yango ekotika invitation akei nakoyeba ndenge nini ke nalanda ye wapi invitation yango bakomi adresse te nayoki kati nanga bima kaka na balabala landa komona moto yango aza kuna liboso nabimi neti na veni esprit nanga siko ebi neti na veni turubiyo wana ezali koya kokanganga nayoki yango te nabandi kotambola boye na se na makolo ntango natambola nakomi na coin ya nzela namoni ya telemi docteur wana ayebisinga oyebi ndenge nini ke nazali yango nabi te nayoki kaka ke nalanda naya kokutana na yo ozwi invitation nabi nazwi invitation awa esika ya invitation nde esika apele ya nzambe bandi c'est-à-dire nzambe akokozwa moto mopakani payen ndenge kaka aza wana ayebi nzambe te eloko moko te mawa na nzambe soki ekiti likolo na ye nzambe akendaka nani akundeli ye nani bitumba abotoli ye ntango abotoli ye abina akokotike boye te akoya kocomprendre kasalelanga ndenge nini
il faut invitation monana invitation nde sika appel ya nzambe bandisi ko pana nga nzambe amoni akoko sala musala wana nyonso wana ya pamba te après tikanga kaka boye invitation ayebisi nga totambola na ye tobimi tobandi kokende awa nazolobela mwa sujet moko ya moke elobi promenade avec Jésus kotambola elongo na Yesu kuna na kotambola nde nake kodécouvrir ke koconfirme kazalaki Yesu promenade avec Jésus eza na bapoint ebele landanga malamu ntango tobimi na ye première sortie wana ya invitation tozotambola ne na nzela na mabele tozonyata mabele tozotambola na mopepe te ntango tozotambola na ye tokei distance ya 200 mètres mwa matiti ya mike mike zamba te matiti ya mike mike mwa balabala na kati liboso na biso tozotambola namoni mai eboti source moko eboti liboso na biso place wana ntango tozokende namonaki balabala na minute mibale namoni mai eboti liboso na biso esepare nzela etikali kuna econtinue nzela mosusu etikali kotoyo namoni mai mbala moko nabandi kodute na kati na nga ozala moto wana te abimisala nga mwinda wana te nabandi kodute nayibi eloko bana na nzambe ebele bazala nango soki amoni kaka mikolo na bandi komona makambo ya mabe badifficulté abandaka mbala moko kodute nzambe te nzambe asi atiki nga même ta Jean-Baptiste pas adutaki akomotuna bokendotuna eza ye oyo to eza ye sikoyo Jean-Baptiste adutaki mpo na difficulté te Jean-Baptiste azali na kati ya ministère azosakola moto ayebi te moto okutuna na botama te nini te ye ayebi te mais oyo ya bana na nzambe ezali ntango difficulté ye makasi nzambe yango nazosambela lokola aza te nzambe kodutaka te dute eza ennemi moko ya foi d'accord alors na ntango na bandi kodute namoni ye akusani pembeni ya mai azwi loboko ne ya droite asimbi mai akotisi na mai ndenge loboko eza na kati ya mai mbala moko mai nyonso echange couleur ekomi makila alongoli loboko abandi kotala nga ayebisi nga alongola bilamba na ye nyonso kotala mai makila kana tali ye ozala mobali wana te komoyebisanga nalongola bilamba abi nalobi longola bilamba abandi olongola esu bilamba azoyebisanga longola bilamba na yo nyonso zinda na kati ya mai makila natali ye neti nalingi nasala neti mwa complexe moko boye nayoki naza convaincu ke nalongola bilamba nakota na kati ya mai wana nalongoli bilamba na nga nyonso nakangi yango lokola liboke nabandi kokitisa lokolo na mai malembe tina komi na mozindo natelemi ye aza na ebale kuna libanda ya ebale autalanga abi zinda na motuna mobimba nazindi nga mobimba na bilamba na nga na zindi ntango nabimisi moto place atelemaki aza lisusu te nabi omoni sikoyo na okende ndeni bilamba na nga nyonso bilamba eza makila motu na nga suki elali makila ekomi nzoto mobimba nazolima sikoyo na kati ya libala nabandi kolanda nzela oyo toyaki na ye mpona kende kozonga na nzoto na nga natiki na mbeto sikoyo yayi kotikanga kaka boye ntango nabandi kolanda kaka mwa nzela wana nasituka na matiti ngambo na ngambo bana ya mike makadoko bana ya baage abolo babimi koto ebele bazoya mpo batombolanga c'est-à-dire Satan ayebaki ke mokolo wana bandi bavisite abandi bapromenade na Jésus Christ oyo akomi ye opposa na makambo oyo azali kosala ngai sikoyo atindi bana oyo ya mike arme na ye botombola boyelanga yawa mobimba ntango bana wana bazobima ebele mpo basimbanga batalanga makila banda moto timakolo bilamba nasimbi makila oyo akotala makila oyo atali makila arme bango nyonso bakimi nyonso bazongi na zamba ngai nazongi na bilamba na ngai namoni ndenge na mati na ndako na ngai nakei na mbeto na nga nalaleli nzoto na nga wana nazongi na kati ya nzoto nafongoli Yesu maboko akotia ekomisu makambo ya bamakila ekomisu makambo ya bamakila nakoyebisa na ignorance ezaloko moko ya mabe ngolia nasepela mpo na makila wana orke Yesu sango aye kobenganga akuti nga nazalaki deja na alliance ya mabe na Satana wana naboma bameme nasala basacrifice nalambela ye tosala mariage ntango Yesu aye kozwanga akutaki nga na bilamba ya pembe oyo eza na bosoto ntango Yesu aye eloko ya liboso ifale abuka alliance wana alliance ko angelo azalaka na makila ya kopesa bato mpona alliance point d'interrogation
moto aye kobuka alliance wana ya makila ya meme onga na sacrifiaki epa ya satana ezalaki ye aye kodementir aye kobuka alliance wana puisque na makila onga na sopaki na nyama na offrande na mbeka na tumbelaki monguna ezalaki fait vert fongolaki bikuke po ete azwa na ye keba meme na mbongo ya kosalisa bato o namoni motu moko amonaka te namoni motu moko moto apasi nake kosalisa ye avo osalisa motu sambela na offrande na yo sambela na mbongo na yo oyoka na kati na yo conviction moko po mwana na nzambe ezaka na signe nzambe akotalisa yo ke pesa ou bien kopesa te bien aimé abuki alliance wana na ntango na sokoli makila abuki alliance wana alakisi satana omoni biloko oyo olakisaki ye banzambalano ya pembe ya losambo na miso ezomona na pembe mais soki okoti na molimo ezalaki nango na bafausse septique sikoyo ngai na ye kosokola ye kaka wana ezalaki susu na image ya kozinda mobimba kobima image ya bateme bisika ozwami bateme ya solo ezali kozinda na mai mpe kobima na kati ya mai ya kosopa mai na motu te ya koleka na moto te ya kosala bateme o kriste atikela biso oyo ye moko atelema na kati ya jourdain ezalaki mai ya koleka ezali koleka na lelo ezali na israel bato bakenda kuna bayebi ke ezali bien aimé ntango nazosutuka nazozonga na likambo oyo esuki awa te mbala moko adresse nanga façon nanga ya kotambola échange ebongwani na bandi kotambola na mobali ya sika oyo ya sika nakomi otambola na ye azomemanga na tourbillon te azomemanga pembeni ya bamibale te na basimetiere pe te epuis ye ntango tozotambola na ye nazosentir ke naza na motu moko azokende kolakisanga mabombami oyo ngai nazalaki koyeba te ye moko alobaki na Jérémie alobi invoque moi je te répondrai je te montrerai des choses cachées que tu n'as jamais. Ye moko nde alobi akolakisa yo mabombami abite ke angelo akolakisa mabombami sikoyo mwana azotambola na ye azolakisanga nde mabombami nabite soki ezokende kokota na kati ya motuna. Alors ntango na bimi deuxième sortie ekomi sikoyo chaque jour nakangaka miso te soki nakangi kaka miso mpa nazoyoka kaka bien ndenge espe ezokabo parce que soki mpe natali nakomimona nalali wana nga wana na bandi première sortie tokendaki na mai makila nazindi mpo na kobuka alliance ya mongo na satan. Deuxième sortie tobimi na ye totamboli tokei kobima wapi tokei kobima esika tokotelaki na mobali oyo ayaki kozwanga ya molili nalobi tokotaki na place moko bakomi sale ya secrétariat démoniaque na se retrouve toza na secrétariat wana mbala moko na bandi kobanga c'est comme si alati image ya oyo ubie lolenge nini c'est pourquoi makambo akokanga bato bandoki il faut kozala pidana puisque image ya moto bakokolata yango epai ya moto mosusu to comme bakokolata yango te eza ye moko siko faut ozala na discernement. Molinga mtango tokoti na secrétariat démoniaque namonaki mokolo tokotaka na satana o démon wana namonaka mobali afandaki na porte nalakisaki ndenge bapesanaki mabote na bango na basigne ebele eza ya mondi ya molili signe oyo nzambe atikela biso na ta ya église ezaka miracle. Alors ntango nazotala namoni mutu wana bapesanaka mbote na oyo nakotaka ne ya liboso oyo naye kokota ne ya mibale namoni oyo azalaki na kota telemi akauki abeti losako azolenga oyo nazalaki naye yebisi ale fongola armoire monene ti likolo fongola afongola armoire biloko esopani na kati ya armoire mikanda ebele bafiche ya mabango babuku ya mabango bafoto ya bato bafoto ya bamarie baza na mbeto bafoto na bango eza wana namonana bafoto ya bandeko na nga sikoyo papa wana tozalaki na ntango namoni foto ya ndeko na nga moko na lokoti yango nabi papa nazobengeka papa tala nini oyo foto oyo ya ndeko na nga alobi pasola yango na pasoli ayebisi nga ata opasoli ntango ozonga na mokili yebisa ye aluka soki akoluka ngai te akozala bongo na ye mpe na sena na ye nake pasoli foto akomprendre te nabandi kotuna siko oyo nini abandi kotalisa ngai babuku ya mabango moto asombi lopango satana akokomilakela vi ya motu
avec un dingo zawana pia kukufa somba lupango te. C'est-à-dire ceux qui m'ont nazamba sombi lupango et pas satana koko chinda batu babini banemi satu babandi ko combattre lupango mo keza ya bango. Nyonso wana ezalaka makambo ya satana, ezalaka makambo ya spirituel. Ezalaka chose spirituelle. Quand yo zo banda kokende ko dépenser sous bambongo, okomi ya ba tribunal ko samba lupango yo sombaki satana zo beta maboko. C'est pourquoi les camions sont comme la moine dans Zambé, avant qu'elle n'ait pas parqué qu'au fond, avant qu'elle n'ait pas samba, ma camion se tient à mon abonné. Qui est à ma boulot, là, la Zambé, la Zambé, présenter Zambé situation, Zamba pour les bosses. À cause de la Sikana. Aïe, quand il s'en va, tout le soso, la jeune fille, la jeune garçon, même au mouton, quand il y a les lois, ils sont qui n'ont pas et donc, c'est la photo là, ce qui n'a pas de natala kayo, et ça n'a pas besoin de faire un sabot. Mais il y a des missionnaires. Il y a des missionnaires qui ont commencé à 30 ans. Il y a des personnes qui ont 20 ans. Des personnes qui ont 18 ans. Selon les gens qui ont été dans le monde des ténèbres, à cause de photo, photo ya mutu soki comme na monde ya molili, photo ya mutu soki comme na monde ya molili, ba tia na laboratoire na bango, mutu wana mobima zo bima wana. Keba na kokamata photo pamba kokamata photo na batu nyonso, photo na ngebunga, bazui yango bakena ko. So ba bandi ko invoquer likolo photo. Mutu wana mobima zo bima wana telemi présent. Na moni ba photo ba ndiko expliquer nga ba musuba kanga ki mabo ba femme mariée na tana bango bazana na mibali na bango ba sala ba trouble ko swana nini na batana bango ya libala. Alors biloko wana ebenda ka milimo wana ezo filmer batu wana omemi bango na monde ténèbre. Tango na bandi ko mona biloko wana papa wana nazalaki na nazo benga papa le soki azalaki ange awukaki pe ko pekisa ngana benga ya pona za ko benga papa azongi. Mais maman Rebecca na kachote toute une mission témoignage pour tout le monde là le lobby beaucoup na secrétariat soda wana zaki wana je pense que là soda monde des ténèbres pourquoi quand le ça prépare à Jésus donc Yesu na ba monde des ténèbres ba coopérer na bango non ako coopérer te ko kata le ça c'est-à-dire naza sous ordre na yo za mokonzi monene na ko même ko poussa na pembeni na yo te ko ba ko coopérer tout surtout zongi na kati ya Bible eza na nzamba zotuna na koki kozwa je moko na même problème ya jeune ouais jeune ko tuneza facile na bisa le bien na kokende na kosala yebo na kosala yebo na kosala yebo na to et les amis na satana ko watinga satana ba jean que ndenge ko na sala makambo no spirituel ko aussi eza biblique alors tant mutu wana kauki aza sous ordre, c'est-à-dire ezolakisa ke yo za mokonzi monene, oza mokonzi monene losako, oza mokonzi monene. Surtout ki amoni mokonzi alolenge wana kotele na kati ya restaurant na bango, ya secrétariat na bango. Nzoka Nzambe tango azwaka mutu abengi na kati appel na bolingo ya ebandeli ya Nzambe na mutu. Oko kama mutu abandi komona vision sika ekoko sopana neti mai bandoto sopana neti mai bolingo Nzambe ya sika akokola kisanyo makambo lusitala we omoni place boleka kiti omoni banzela nyonso balekisaki we ninga nazolongola na banzela oyo naza na banzela nanga nazokendela po découvrir ke bisika nyonso presque tant tolekaka na oyo ya liboso armoire ezalaki wana fermé nayebaki eloko eza na kati te mais tant toye koleka na oyo ya mibale deuxième madame ayebaye kofongola ngo naye koyeba mabombami wezaki na kati ya eloko wana c'est-à-dire mutu akokozala na problème satana azokosorganize na lolenge na ye akokoma bénédiction ya moto oyo azwaki yango période wana azali kosambela mingi siko cette fois-ci asala nini nazotinda baesprit na ngai babotoli na vie de prière ntango bakobotola vie de prière bazwi distraction balatisi ye bazwi baproblème balatisi ye na motu akoperdre makambo ya kosambela komisa na ta wana na kozwa ye soki arate yo na ane oyo ane mosusu soki alingi koya akobanda koétudie à partir ya secrétariat na ye ayebi ane passé torataki ye po esambelaki mingi omoni référence oyo omoni siko cette fois-ci okendele ndenge okendeki boye te ochange moderne po toresir ye satana azotravaille soki omwana na Nzambe ozotravaille te nayebi soki ozokomifandisa moto oyo oza ne problème ennemi na yo azotravaille jour et nuit tobimi wana molingami kati na ngolo namoni toke kobima nazolobela promenade avec Jésus namoni atiki nga
ngai na zongi ekomaki kaka kozonga nga moko ntina nzoto na ngai na pete okende likolo te okende kokwea place songolo te nazongi na pete na nzoto na ngai nalamoki lobi na ekomi chaque jour faut namona naza na promenade troisième promenade na se retrouve nga moko c'est comme si nazalaki na ye rendez-vous sikoyo nake kozela ye place wana nazotelema nazozela ye azomona nazoya te na mboka wana natala boye eza mboka moko bavillage na kati ya bavillage namoni bato nyonso bazalaki na mboka wana oyo azokanga bisaka tie na motu bazokima bakoti zamba oyo akangi bisaka tie na motu bazokota bakima so bato yango nayebi bango te bateli nazotuna mpona nini bato bozokima nini bazokima ngai balobi te yo ozoyokangi yo wana azoya kuna te nkosi moko azoya azokuma nkosi wana soki azwi moto akataka motu biteni biso tokimi natala bato nayebi bango te naokima na bango ndenge natalika ndako moko ezalaki wana nakoti na ngai na kati ya ndako wana nakangi mwa basete namoni mwa ndako wana eza na basete na porte nakangi mwa basete wana natika sikoyo na kati ya ndako neti na batami liyo wana ntango akoya akomona motu libanda te akozonga ngai na ngai na batami ntango akoleka nga mpe nabima esika oyo bandeko nde esika lisusu likambo monene awa na esika nazali na kati nayoki lion ngosi azoya azorouge nayoka ngosi akomi ntina porte ya ndako wana ngai na batami porte efongwami yango moko ngosi akoti na kati naki kokangama na mire obi natali ngosi namona te ndenge azolianga esi ngosi aye kolianga nalingi namona te na batami nabombi elongi na nga ndenge nazobomba elongi wana nakauki na mire nasalaki erere lafale nakima na bato wana nayoka ngosi alobi abengi nga kombo Rebeka esika nazwa kombo ya Rebeka nde awa Rebeka nga na mire depuis nakangami te nafongola nani miso nomona na Rebeka bazobenga aza Rebeka nani ngai to nani nafongoli miso muke nazotala ngosi atali nga miso ya mutu ngosi azotala ngai lorsque nazotala ye alobi tala kobanga te naye kobimisa yo na kati ya libota ya bankoko ya bakokolo abotata na yo epai wapi motolu na bino ya liwa ya mobeko ebandela nde awa nasoba makambo ya bien maza nyama ndenge na osala boye namona ngosi asali boye posone wana nyonso elongwe na zoto lokola blankete ekwei na se anyati alongoli makolo atelemi akomi ntango atelemi namoni ye jeune homme de 33 ans Bokar soki osalinga angelo ayaka lokola ngosi te angelo ayaka lokola lion te akiti atelemi Bokar mundele natali nalobi oh mais aza mutu mais maman Rebeka keba mundele namonaki mundele ah c'est que tout le monde ya tout le monde tout ça moi débat wa protocole les caboté to pesa ba église de noir raison de ba biki puis bosambela mundele azana ye mutu mundu te bozo na bino papa Simon azali papa mamna azali tu sais que tout temps bosambela nzamba mindele bien aimé na koki koloba isika o bien Christ tango yaki na bomutu abotamaki na bomutu lokola moto benge Adam ya bibala tango abotamaki lokola moto Yesu abotami na libumu ya Maria azalaka mundele bajuif baza bamindele est-ce que baza bato mwindu aye abotami tango abotami biso tokomi ba-enfant adopté tobotami na lolenge ya molimo kobanda na promesse ya Abraham oyo nzambe ayebisaki ebima libanda okomona minzoto ebele ezali libanda eza nombre ya bana yo kobota soki tozongi na bomusuni ya Abraham abota bana 8 moko aboti Isaac epai wapi bokitani ya bakristo ebimi na loketo ya Abraham ya mibala ye kobota Ismaeli
epai wapi bokitani ya bamisulma euti Asara akufi Agar babenganaki ye azongi na mboka na bango Ismaël akei kokola na désert yende epai wapi ba Muhammadi prophète Muhammadi bauta baza bokitani bauti kaka na Abraham sisa na bango Abraham biso sikoyo tangu Sara akufi Abraham ayai kobala mwasi mususu abengami na kombo ya Kentura Abraham aboti ne bana 6 na baomi bale ya mwasi moumbu Agar azalaki moumbu azaki boy ayaki na ndako ya Sara na ekobota na mobali ya Sara alors nabokitani wana biso tokomi barachete nde esika sekele ya kuluso ezali nde esika sekele ya kuluso ezali alors soki ye ayaki azala mundele azala mundele te makila wana nde muto ekosomba biso bato mwindo epai wapi première dame asalaki chute na alliance deuxième dame nda ekopesa rachat ya kosomba biso na nzela makila ya biso lelo tokomi bana ya Nzambe. Est-ce que yokani malamu? Bon, ngala éviter bandeko wala na ndeba parce que yokani malamu mama Rebecca. Mais nano avant bandeko ba yoka yo nani fo yoka yoka ngo malamu. Tenga na zana ngai journaliste nazoto na ndeba kese pa mama Rebecca ezubiyano ba ngonde mutu parce que ba docteur balanda kabiso ba docteur en parole ba pasteur musu lokwa ayo balanda biso ba Thomas lokwa ayo balanda biso ba ngonde mutu ba osani ba koloba mama Rebecca lobi kosi alusoko ka kibieki nazo répéter kosi amonaki alongola ki mposo oyaki kosi abimi lokola garçon ya 33 ans ndenge to benga ka Jésus l'homme de 33 ans il est beau si qu'on a kati ya kitoko wana njoka ni bible siso il était ni beau ni éclat bato bakoki ko attirer mais maman Rebecca lobi azaki beau mais lisusu alobi esuka na beauté te alobi azaki mondele bino nde mbo juger ma Rebecca toleki elengeli la zaye merci na moni etango na moni abandi koloba na ngai alobi awa nde epai wapi toye kokundola kopikola misisa oyo ezokoboma bino nyonso na badivorce na baloi ya koboma bango bazobala kufi fatika bana mine oyo abali ya kufi kobali na mwasi bakufi moto alandi témoignage aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien David Nzamba